FCC Kabila Mukweza ouais azui administre de vidéo au Tshisekedi na kiakata aussi ni accord ah ngazo poser ma question bozo banga peut-être que non lobby FCC mais Kabila ça la point de presse avec si ba presse internationale ou à tout bela masum n'est pas peuple congolais ah bah que non na 2018 mutakana ki maponami Martin Fayulu alors na moko bande ko baso pena biano on suppose que Kabila que non a mis ces vidéos tiré la kendo signé accord sur qui débat bolo Dédé a convoqué pour des presse a saigné peuple congolais pardon et non na komandani na sala ki mabe na PCI pouvoir na muto akanaki muto akanaki yeyo tous les résultats a aussi à présenter que nous c'est Martin Fayulu les mêmes jours bande kwa la moka ba comme ko fêter. Donc pour na makambu ya accord soko ya lobi ke non non aya loba accord bobo aya akoloba yango te po accord moko te zawana apa kaka ya sécuriser ye. Deuxièmement abenga point de prince aloba ke non mutu aganyaki maponami eza Fayulu talangai boy c'est quel genre de politique constitutionnel oza indépendant justice ya mboka Kabila kende koloba ke no mutu aganyaki maponami eza boy d'ailleurs ngane moi je préfère ça le loko wana eza nde place o akokanga mambala moko akokanga mambala moko accord eyebani monde mobimba président honoraire na président oyo a eu pouvoir accord ezalaka ya ko sécuriser place mais oui eza yango wana place to mona lokuta naza si bon bon lobi na lobi oyebi ke po bango baloba lelo makambo accord biso ba parlementaire ben instabilité mingi eza na ba région kala ke za ba non respect ba accord yango na lobi te anti ako za pe na bloc ne au moins John Numbi wana triangle wana ya Tanganyika Lualaba triangle aka ke non lelo yo basoda bloc moi a un bon camé accord respect ba accord suite fait aux années po na minute eza masuwa noé yango wana oyeba constituer obati na bato soko tikali ya biso kuna ezate c'est le moment yango yo Joseph Kabila Hippolyte Kangame soko peno zalaka vrai congolais yaka consultation Martin Fayulu pour information azwaki déjà invitation akendake pa sasu a plaider oh non bo sasu ebisio moni vote Tshisekedi a créé wana na ebisio voix ya suka yango wana au communauté internationale otala soko tikali abu pia donc makambo eza oyinda biso tu photo service iko nation toza na sima ya union sacrée donc ndenge eza wana match eza bien union sacrée les ya Herman Cohen alobaki yango donc coalition faut ikatana coalition mo bozo sala mais la visible oyo emonana na misu ya peuple congolais puis ezala na avantage ya peuple congolais c'est union sacrée. Bonjour, bonsoir na balandino so ya la voix céleste. Mbote na bino, mbote bozali ebele partout dans le monde boza kolanda biso par la internaute. Wana niveau à Caroline du Nord na moni Richard Kale Kakolongo Chibango aza vice-président ya IDPS yepe alanda biso toujours na États-Unis pasteur César Munganga na Suisse c'est que toko bibliothèque vivant. Maman Konde chute à la main de ce premier na Suisse. Maman Kabasi Charlotte na France, maman Dédé Charlotte na Belgique. En Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo, Ezaline de Konabino, Moïse Mao Kantibal, l'émission de Bolingara, tout le bateau, décryptage et actualité politique. Na bossa sur la PC, Moteming na Ndeko, John Maboke Beno, c'est ma caméra na. Ndeko Alvi Beativi ndetro ba toujours lola ezo filta si matoro banjamba boto kwaye wapi na pesi mbote sikazali nazali ngai moko nazali na moko o benga kombo l'enfant terrible na neto bengisi banda to ça fait un bail une semaine 2 semaines passées au tokuta na été na neto ça ne décryptage ya actualité politique dans monde ya internet déjà belé belanda kaye moi na mboka l'enfant terrible mbote Antibal ouais bonne santé ouais santé très bien toujours consultation. Donc, nous sommes les camarades par la grâce de Dieu. Ok, merci. Nous sommes les camarades par la grâce de Dieu. C'est présenté sur la bande pour la première fois. Ouais, na bande connu sur la voix céleste au botalanga na pesi bino mbote et za moko ya ndeko na bino Ridi Balonga au bomesani ko benga na kombo ya l'enfant terrible parlementaire debout président parlement debout Bandal à Doula. Merci. Ok, merci. Tu vas directement na sangama pour na bino trompe que c'est fini pouvoir faire comme compteur. On se battre FCC la Mouka Martin Fayulu a eu place il y a démonstration. Non, on est politique à théâtre.
ba agitateur ne ba ko agiter ne loko wana mais bino ndo ganga ah trompe moi na ma tête ne bokanga na parlement na bino mais c'est le trompe accueilli c'est tout à fait normal c'est que des compteurs à zéro non na vie mutazaka internellement zate même Fatine ndenga zawana aibisa bino dernièrement azana demanda pour no ebisa mais quelles sont les informations Kabila financier capable job à 30% bloc on est joué c'est plan psychologique et joué mais na politique eza dynamique renversée Joe Biden ko mbongo vandi ana pas changer pour les États-Unis oyebi États-Unis ne zawana azana mission muneno azana na RDC pour garder place neka ya grande puissance. Moi je ne pense pas Joe Biden le soko yé avandi ne bonga wana arozoa ba nyonso oyo administration oyo place Félix Akotaki abomiango pour na intérêt ya Joseph Kabila. Non, Joe Biden ça la pour l'intérêt ya ba américain à travers Congo. Et ça, bah raisonnement trop mini, oh bah ça n'a rien à voir. Mais à l'avenir, me donnera raison totale à Timikoloya pour comprendre la réalité n'engé et ça intérêt. Ok, merci directement ton coach dans la première session d'Abisso. Consultation nationale. Moïse Katumbi a yambari na mokonjamboka. Mais si je te lo bela awa, il y a un thème to tie awa, mon abandon ba komiana, na invité sur ba abandon ba tiango. Les noms dits de la rencontre secrète entre Tshisekedi et Katumbi. Katumbi a une bande connectée. Mon ami Moïse Salomon, est-ce qu'il y a là bazaki on a face Kalombo. Il m'a dit on a deux temps. Tshisekedi a mis bango, ou a mis bango non c'est où mettez mais ou a une Katumbi dirait iné. Même chose s'est passé dans Jean-Pierre Bemba. Mais bien non, à Taboza, mon corps parlementaire de Boumondja, moi, Boza, n'a souvent, les histoires, Moussou Baka, Bandeko négligeable, non, après Mikolé au Koksana. Attends qu'il y ait un parlementaire de Bois, attends qu'il y ait un président parlementaire de Bois, attends qu'il y ait un quoi il dépasse. Au cause on a contenu, il y a tête à tête secrète, mais analyse au sein de tête à tête, on a premier fait ça, il Bemba, Tshisekedi en huis clos, Tshisekedi, Katumbi en huis clos. Merci Banderolanga Onyo Sobozo Landabiso. Vous savez, il y a déjà, il faut bien comprendre, consultation d'Enge Salamala Mokonzambo na discours na lobaki ba leader politique. Là tu parler ba leader politique, cela veut dire oko ya na bana na yo. Mais makambo leader politique majeur. Majeur, oui, leader représentatif. Bah donc bon, tout à fait. Bateau bazar représentatif na classe politique na biso quoi, tout à fait. Donc là rozo ya wana donc bozo sola masolo eza donc secret entre vous. Bazo consulter yo ko ya na kana yo mokonzambo ka foi ba kana yo zo senga nini. Eza manière mon pe ya malamu nga na apprécier pourquoi au moni ba bilobela tout ezo lobama na classe politique lelo Félix a respecté ba accord te koto toyoki Chadar alobi accord a Kabila na Félix et Salamara ya zalaka président koto Kabila alobi Salamara devant trois présidents donc contradiction neza na kati wana po makambo wana ezala lisusu te tomoni biso nyonso ndenge consultation salama entre président na leader politique bavandi boye donc là bino boye ayambi bino moi moko boye sengo ndenge boye félicité bino bokei mais akoyamba ye moko leader o ba osola na ba ko entretenir ne makambo etali pona avancement ya mboka entre bango mibale donc c'est ça qui pona ko luka okima ba bêtise o bandeko FCC ba olobana mwana tsukala ba Martin Fayulu amemina mboka o Kabila ba yokana non plus question donc to sola entre ba leader politique au baza crédible na ba institution. OK, merci l'enfant Trebeto continue là. L'enfant Trebeto bi que politique à RDC changera, l'histoire se répète. Na maponami auto salema awa, maponami auto salema dernièrement awa, maponami à 2000 et à 2018 Tshisekedi selon résultat qu'on est dans Tshisekedi mutaza en tête Martin Fayulu Ramazan Shadari. Tout à fait. Ce qui va crise ça à Mboka. Sur le plan international, la communauté internationale a ndenge ordre ndenge salimaki. Comme Tshisekedi premier, Fayulu deuxième, Shadari troisième. Yo ni pération crise ne crise ça bon Fatima quand crise ça. À ça il ça consultation sous forme il y a contact mon politique sans les bas préséants dans le porte des arts donc Fayulu na Ramazan Shadari. Et ça si prenait que ça va rester bientôt. Boité Katumbi a un gros légume dans le poté balobaka bemba za gros légume. Mais na hiérarchiquement pour 2018 bango bazaki te. Bato bazaki wana ezaki Tshisekedi Fayulu et
Shadak bozo banga te ke lobby ba résultat ya consultation mokonzi mboka ozwa bango ba boya yango crise musebo ta malikola crise Antibal baroboya yango te d'abord poto kene na question et puis na de moteur de quoi makambo et salami boy. D'abord il faut oyeba que non Martin Fayulu azali politicien moko fabriqué. Pourquoi na lobby bongo? Na 2006 on les a engagés. Oui, ça ko engagé nga et puis on a loba batu ba landanga ba comprendre que na lobby makambo solo. Na 2006 c'est papa Etienne muta fabriqué a continue kati ensemble. Azaki na batu te to présenter ta que moi na suka akangami na biso IDPS to voter ye a continue ensemble papa Etienne na biso bango bobima na ensemble habiter base na ngai eboyi. Asali Maramuno en 2011. Pardon, en 2011. Toye lisusu awa Moïse Katumbi Jean-Pierre Bemba ba fabriqué ye ba bisi etika makambo vérité des urnes ça comme déjà page moko tourner mokonza mboka bimito lukato sauver nation aboyi akangami kana makambo na ba un tribal ba vérité des urnes tout ça ti to comme na moment o omoni contexte o lobby nyonso o eza français Félix amemeli batu na politique. Français Félix a mis la politique. Comment il va français Moussou Félix Oya nango? Ils ont bouleversé ba données, ils ont fait ça quand na FCC na bateau ba comprendre politique ité. Ayebi Sarabiso awa je dois déboulonner système dictatorial. Azui français moko boye technique na kati ya ista a même on a politique et ça la rage. Oh ba politicien ba bimarate. Ayeli biso sous français a rétro commission. Moyibi m'a protégé a bengi rétro commission. Les lois sous français médecine ayoye bisabiso ni consultation. Tous les politiciens ya Congo bazela qui dialogue pour la partage à gâteau. Et puis soko tokenda na dialogue ne Martin Fayulu ngaza siko moto gashi. Pourquoi ngaza moto gashi? Aza deuxième personnalité na élection na biso ya mboka. Donc médiateur ngaza na dialogue wana elngesenga Martin Fayulu il faut azala pour to détecter crise. Comme Martin Fayulu azape na population a voté mais des personnes deuxième personne à élection il faut azala. Mais oyo ezali consultation et oye na kana yo ba consulter yo ba repesa yo résultat na mokonzi ya mboka ye moko. C'est crise Arthur yo c'est un dialogue incisif franc. Non, ils ont un dialogue te pourquoi? Na kati ya dialogue wana ezala ba infiltrer baza na kati. Soko zui Shadari, to kene dialogue contexte anini. Muta fabriquer za Kabila. Bato tout ba pesi wana Kabila lelo pe bato ba ko mobongo. La papa pete na lobango, il y a déjà ba obosana. Aloba Kabila otika la ye mona famille na ye. Et puis oyebi Kabila la famille ba alaga na 3 personnes en famille. Banda toyeba Joseph Kabila ti lono akufela te. Donc balaka 3 na famille na bango. Non pe ba kufela te balaka 3 wana. Donc ndenge za wana contexte oyo tandis que dialogue ezali boye na ba propos bino nyonso bo sangisi bo sololi bo zui ba décision bino nyonso. Kongo ezo senga décision ya mboka eute pa ba leader politique nyonso te. Po ba leader politique musu ya Congo baza bata ba un tribal baza na mayele mabe sont des étrangers. Yango mokonza mboka tali mboka oyebe ba pourquoi corruption eleki makasi. Deuxièmement Moïbe eleki makasi. Mututu politicien nyonso il faut yana consulter na yeba ka ya maladi na yo soza Moïbi otika Moïbi na komelo bakisi otika Moïbi. Soza mutu ozo corrompre batu na komelo bakisi otika Moïbi. Yango na yebiso so consultation sili. Cette fois-ci mokonza mboka yemso osala discours à 3 minutes. Alubara non à ici gouvernement a été informateur na terrain union sacrée et simbi masolo antibal bayebe loro ba obanga bakomo omote bakomo lela o mususu akena braza o mususu atindi be misère na Angola na minute na loba eza na ONG moko boye na bosa no yelo ata na émission eza na oyela o ba contenu wana ONG wana Kabila ko plaider ba mona mokonza mboka bakomo senga oui bakomo senga Kabila bakutana Félix bakutana po ani crise o alukaki yango na loba likambo mel fomoni na Congo na momo ndenge Félix a dédié mboka o epa ya Nzambe mutu nyonso luka crise eyela individuel epa na caméra ibe mboka po na luka crise ya na Congo yango wana ko mokro ya crise pa pamba Kabila pe alukaka bloquer crise ya na Congo FCC yango wana crise yi na ebisio bazokende en désordre au moins longue bat botala mission nga no sana makambo bato bele ba ebité
naza mieux placé au FC bino na minutes au FCC za pacte kabila otikala yemoko na famille na ye partir de limbo la bateau mais mission Atibal naza mission nga no sala batu ba signé ba comme memorandum on ba soutenir nini eloko consultation mo konzamboka mais bazana wakeno na bas kutu moko to kuta na asigné yoka bo dévoiler no image oté bo bombango nanu po bo zeto zeno mo konzamboka asala te tolo bato yo lo ba vérité to ko bomba pourquoi ça va révélation ba ndeko ya réunion PPRD appel lo ba Atibal et ça ko banga non moi je suis combattant moi je préfère mourir que vivre en genoux non banga nini et ça ba carte musu to dévoiler en côté oki maloba ba oloba jani mabundu abio mo konzamboka $7,000 pour nous dépêcher et qu'on débaucher député à FC sauter $7,000 et ça en sens n'a pas cet exemple mutuloro sénateur mama bijungoya so quand na lopa on est là ba jipa minene mbongo azana ngo donc o mona mnake mi yibi ba yiba trop si ko mutuloro ko comprendre $7,000 tozo débaucher ba na mbongo te oh yo salama o ezali kambu ya ba congolais conscience congolais tali na okangama na étranger oyoyo d'après tout nazo la sali na mboka nga na omema masumu moko kilo moko boye mais Hippolyte Kangambe Kazembele Hippolyte Kangambe batu tu reprocher bino na kiankati bino boyuka ko finga oh yo te koloba non pardon s'il vous plaît est-ce que koloba kombo ya mutu eza ko finga non exemple ne toza mutu mo za arrogant ba obi ko za arrogance est-ce que ba fingi yo non ba fingi yo te kombo na Hippolyte to fingi na nini mwana tonton muto na mama Maxeli ko finga nde yango ayebi yango très bien to confirma ba tout cas po biso to bata ba source biso to sali kambukiti na sambai to bimisa yo to tsango na poisa donc Hippolyte Kangame étranger munene ya mboko yo ya omoni mikolo basali symbiose na bango na Martin muto azanga mangoele bango nyonso ba étranger donc wele na wele mokonza mboka zo déboulonner bango na système moko boye mystique ba comprendre. OK, politique est dynamique. Boni okolo bani na approche ya Willy Mishiki. Oh le bati c'est que soit qui azoni ya bakate makolo nenga na AFDC. Il pas ça inosa kazala bienvenue pour la bino ba base ba président parlement de Bene. Mais na politique okobeta 100 ans olobaka mabe ozaki na 5 jours ya vie sans toloba mabe na 2 jours wana kaka olobika malamu ba obiki to mona ngo même na ba histoire ya Jésus Christ moyibi yiba kufina Jésus bu akenda lola c'est ça et belo mona na ba réunion FCC wana mona ana baza déjà ya kobongwana na ndenge ya kati ba oyaka na FCC na poso ba ozela kaka position pesa mabubu mona pe présence sango bongana te na biso FCC Atibal nazali na Gombe avant-hier na ni na bango ya PPRD siège na bango ya PPRD bazaki na ni na bango mo boy wana sopelo ni banga ba organiser wana na ebisio zela batu ba oya te population etondi ba chege na bango ba alaki wana soka ko filmer balandi wa botolo chumbu zela ba député ba oya te Nicolas Kabila oya mbaka ba leader politique oyo ya FCC o bazala ba parti politique donc au bango on peut sa message ba député baya ba député ba oya ndenge nini po na ba leader politique wa bango ba yebi ke no ana makambo eza oyinda donc makambo eza oyinda biso tout photo service iko nation tout ça na sima ya union sacrée donc ndenge za wana match eza bien union sacrée l'air ya Herman Cohen alobaka ngo donc coalition faut ikatana coalition mo boezo sala mais la visible oyo emonana na misu ya peuple congolais puis ezala na avantage ya peuple congolais c'est union sacrée. Est-ce que merci ndeko la fin très bientôt continuons à la lire au mambo qui ne baisse c'est que à contrôler armée 100%. Oui, contrôle l'armée. Kabila bozokanga to Kabila tobi que non pour l'instant ça a difficulté. Tout à fait. Ça genre mutu mon peut-être est-ce que moi à la difficulté na banaye côté à subir. Est-ce que vous assurez que non côté armée. Pas histoire Afrique ça politiquement mystique. Qu'est-ce côté on a assuré ce groupe ça va de voilà. Atibal. Papa tena lobaka eloko moko boye. Mukolo bomo na force étrangère était makolo na RDC. C'est que pouvoir ya IDP c'est ça nini et Kembi. Tozali na biso na pouvoir mais pouvoir ezaki ya okemba te. Lero ki mokonza mboka na Beni obi dans 2 semaines naza ko occuper Beni na force boye puis na ba munitions boye. C'est que à comprendre déjà que non sur 100% ya contrôle armée tozana 98%, 2% les AM sous bateau baza peka ba étranger na kati ya armée.
Kabila so alinga kende kutu na voix wana ameka te ameka kutu na voix wana te so ba pese conseil wana na Nehemi ameka te za faux voix po bato ba ye wana ba misiki so ba dépêcher ba onka 4 ba kotenga 4 wana ba sala mama na événement ameka kutu te ameka te yo mone fatite nda kite na beni na este pardon na Goma yo mone fatite soda na biso moko telemi oka mo soda wa telemi pembe no yeba te aza na kati mundele to aza mutu mwindu atali teni équipement soda za nango siko biloko wana za na awa. OK, merci ndeko na fatike beto continuer na bon bato FCC bazali na rankine na 5 Tshisekedi comme président au moins Nehemi Kapesi abe nani donane ni utene wa président utene ni ambongo jeep. Est-ce que bo bangate scénario se répéter FCC Kabila Mukweza wa zui administrateur vidéo au Tshisekedi na 14 signé accord. Ah ngazo poser ma question. Bozo banga pété que non lobby FCC be Kabila ça la pointe de presse avec si ba presse internationale ou à tout bela masum n'est pas peuple congolais ah bah que non na 2018 mutakana ki maponami Martin Fayulu. Alors ce événement s'est passé côté fallait pas ba que non azaba militant avec et où s'est passé on s'y pose tous les cas de Fégui tout à fait moi j'ai aimé Kabila comme ya comme donc là c'est là on pose aussi question na mati Kabila comme da muto de comme na souka tous les bacartouches les apports ça n'a bimsa ah non tout dans ma question tout à fait on suppose on suppose que Kabila que non a mis ces vidéos tirées la kendo signé accord sur des batball Dédé a convoqué pour des presse a saigné peuple congolais pardon que non na commandani na sala ki mabe na PCI pouvoir na muto kanaki muto kanaki yeyo tous les résistants a aussi à présenter que nous serait Martin Fayulu les mêmes jours bande kwa la moka ba comme ko fêter scénario on a ce qui s'est passé côté d'Abino IDPS et on se zande la caméra d'abord na ba question mi balo au senginga no tuninga na tibal ndeko Joseph Kabila Kabangi l'enfant terrible mtolo bano na tinjo kende na voix oyo eza voix moko ya facile pour Congo et bimasiko na crise oyo malamu au moins so Kabila ke na voix inutile kuto sa consultation moi j'ai aimé pourquoi na Rosa Blanchi na bande kwa lamuka pourquoi na lobi bongo atibal foyo ka pourquoi na lobi bongo yo ko no loba ke non accord au dévoiler accord au bimisa accord boy na boy et loko ba bengi accord ezaki loko moko ezaka secret même na niveau communauté internationale soko obi accord bimisa ngo boy ozala condamné na niveau conseil de sécurité na Nations Unies tolongwe wana tibal tolongwe wana accord eyebani monde mobimba président honoraire na président oyo a eu pouvoir accord ezalaka ya ko sécuriser place mais oui eza yango wana place to mona na ça si bon accord bon lobi na lobi obi ke po bango balo balo makambo accord biso ba parler ba instabilité mingi eza na ba région kala keza ba non respect ba accord yango na lobi te ati accord appena bloc ne au moins ra John Numbi wana triangle wana ya Tanganyika Lualaba triangle na ka ke non lelo yo basoda bloc moi armé ba réclamer accord respect ba accord suite fait aux alliés bloc ana armé ba respect ba réclamer respect à accord yango na ebisote antibal Kabila nenga ziawa azawana pour lelo FCC bagangela makambu ya accord c'est nous les parlementaires de Bundem to pousser bango baloba makambu pourquoi expliquer non ba scénario na lobby ana yango no expliquer ba tout yango no expliquer ba tout donc pour na makambu ya accord soko ya lobby que non non aya loba accord bobo aya akoloba yango te po accord moko te zawana apa kaka ya ko sécuriser ye deuxièmement abenga point de prince aloba que non mutu aganyaki maponami eza Fayulu talangai boy c'est quel genre de politique cour constitutionnel oza indépendant justice ya mboka Kabila kende koloba ke no mutu aganyaki maponami oh eza boy d'ailleurs ngane moi je préfère ça le loko wana eza nde place o akokanga mambala moko akokanga mambala moko yango moni mokonza mboka zo restaurer état de droit toyo comprendre que nos questions ont antibala lobby justice ezali na maboko ya Kabila
pour son justice ezali na maboko na été Kabila oko même na ye moko soki question akoseka nga no senga Hippolyte Kangami soko yo mto pesa question na Antibal les cas lo baba accord yango et puis bengi sa point de presse et ça bango vérité des urnes Félix a votamment à 100%. Il y a déjà ba comprendre ngo te bande on ba diaspora biso zala na Congo makambu ya élection na mboka na biso zaka makambu ya volonté. Pourquoi on a pas makambu ya volonté so on ngoye ba mapona mindenge leki na mboka il faut bandotala nanu province oyo vandeli nga za précisément awa na ville ya Kinshasa na kati ya ville ya Kinshasa to na 24 communes toza na quelques communes o to benga pe ba commune moko bwende bo benga baba lié par biso za ba commune moko reculé en fait bo excusez nga pour na terme na ba ndeko baza na ba commune wana eza lokola ba Tsangu ba Bumbu ba Makala Bumbu kute ko mo muke civilisé parce que ba ko kota kota ba Makala ba Kaluka ba Kaluka eza quartier na kati Ngalema donc ba liemo ba Kikole ba commune mo bo eza ba obino benga ba lié par biso to benga ngo ba commune mo reculé quoi eza non civilisé te donc ba continue mingi te musu ba continue mais bazaka na ba retard na ba commune wana et là on va bengi radio toto rekota rambangu donc on ka pena le côté na ascenseur vérité à escalier mais bato wana on parlement de buna bino on moni bato wana te on va bengi ba formo bino ne jambe na ngoti mutalo ba makambo wana so continue nga la baris na ga kolanda député on te so na aventurier na biso ko ye makambo politique aza a biso makambo nganda ye makambo politique aza aweka uto bunda donc bandeko wana o moni ya ba commune wana ebisi bino bazaki mal informé ba banda opesa bango ba message na ndenge singélité yango no moni bandeko wana batiaki na bango volonté te na maponami oyo ba pesa ba information ba loba ba n'importe quoi mais na vérité o amna ya urne boy IDPS nda l'accent volonté ba jour wana ba mbule beta donc on a bato IDPS na ye pena na yo voter au côté na centre boy muto a voter ka bato IDPS mais bato tout ba ganga na ba misuso ya na voter na ngate élection Congo donc Martin Fayulu abomaka bango déjà na makambo lobaka machine à voter waneza faux machine yango wana ça que notre gagner merci la fête to continuer non awasko verdict yo to meza oyi na neto ba déjà ba et puis de 267 députés ba signer da pétition pour na mabunda ken et osuka ndenge nini esuka ndeni fa koya ye pas signer atinda ka pe $7,000 et comment pesa mo $7,000 $7,000 te zalika mo intérêt ya mboka na bien les bango ba kotaka na MLC ba créer motion Kabundo akwei biso loba mbongo toloba mbongo te toloba ka ba jeune na bango koto la nani lamuka baza toujours na FCC toloba bongo ya bango ko 7,000 na biso eza na député moko te ya PPRD to ya FCC au compte na $7,000 ya mbongo muke so de voler ba lo mbongo ebele bato wana bato mbongo ndo moni bango wana donc tu ne boye za de conscience yo mutulu kwa Lambert Mendo au compte na $7,000 Lambert Mendy Denis Kambalo au compte na $7,000 to notanga kaka bango ba $7,000 wana au compte na ba Daniel Safu ayebi ke no nga su na mbongo na komela ba bilo na melaka donc c'est tout à fait normal mutu apo amna PPRD au compte na $7,000 ah mais il faut quand même on est une région de Union Sacrée pas région de Union Sacrée na ebisa ko politique eza dynamique renversée moment au servi Kabila si les monde intérêt aux assis battant ba région de Union Sacrée sans ba zo gain de choses ba luka non comment tirer initiative au ça monceau de défiance côté mabu non Union Sacrée zanine batali mokonza mboka abomeli biso moto na place a dissoudre ensemble to ko ba chômeur mokonza mboka ndimi kaka gouvernement ekwe ya Union Sacrée salama mais to zalaka na ensemble wana nini biwa mabunda pesa nini ekwe ya batali siko aza bien donc atikika biso to zana musala vomie to soutenir ye mabunda nde akoya et puis pour information so ki mabunda azo coopérer déjà na nini kota ya Elika na Gombe azana mo entreprise ne boulot mon mikolo rigueur ezongi kuna na la dernièrement à place bando so na ba chancer bala na Gombe wana bando ngana na chancer ba bisinga président mabunda zongelo ya na copie ne a de gado accompagne déjà akomi na suka donc Union Sacrée ndenge ya wana et ya pona balayer classe politique ya Congo et ça gouvernement o ya pona intérêt ya peuple congolais donc bando no so bolanda biso bo libanda mboka mokonza mboka initiative
niveau à Sali, c'est tout à fait normal de soutenir les députés. Donc, à bon, il faut la bango moto. Si on va du sud ensemble, bango tout va comme un chômeur. Habiter Bozala, on a FCC, bon fan des arbres pour MT. Mais bon, quand on a la vision à Mokondi, Yambo a fait que Congo qui est l'icolo. On n'y a pas mis à ma béba perdre de nos places à bango, parce qu'on a président Tionini, n'a pas $100,000, n'a pas comment. Muto bandoza ba $6,000 na ba $7,000. Biro mususu ya siko boye ba jamais kabundu soko komana na biro. OK, merci to compte au Kenya pays ça peut que rejeter. Alors ndeko la fa te la caméra. N'était de John 3 minutes hein. 3 minutes à la caméra aux 3 minutes. Le moment de la fait non à grosso modo, ça la synthèse ya actualité ma politique. To Kenya to suka to rejeter. Ah mabunda yo déjà mon so et défiance à tomber. Ta la caméra peut le moment de la fait n'importe quoi. Donc bandeko nanga ba diaspora ya lobezali likamnyo so zakane bandeli pe na suka nango. Mokonza mboka lakisaki volonté ya retravailler na FCC abaki non sala chasse aux sorcières te bandeko boya afin que to diriger to tambusa mboka ndenge esengeli po ba peuple congolais ba sepela bandeko balakisaki mauvaise foi quoi balakisaki ki muti amabe koluka toujours ba intérêt na bango nde abeti loboko na mesa ayeli biso français ya consultation eza momoko médecine otomona mingi na kati ya monde ya ba médecin donc mokonza mboka azo consulter tous les politiciens au baza maladie. Boyebi Jean-Pierre Bemba maladie ne la kaka alukaka ba place oyo ya banki o ngaite finance nini Moïse alukaka ba place ya o ngala lingaka kota mini boye na boye ya ngwa mokonza mboka bi plus question ya dialogue po boya ko imposer ngala lingi boye tozoke na consultation pona ba député ya FCC bande ko FCC o boyiba mbongo a consulter bango longola bango esprit wana ya corruption esprit ya koyiba pona bande ko lokola lamuka ba o ba kendaki ya ba diabolisation ba tribal a consulter bango longola bango esprit wana o Moïse na lingaka mingi bakamba minéral te tike esprit wana boya bo pesa ba cahier de charge na nopomboke ke malamu esenga nini ba lobby na suka na mokonza kozwa décision finale oyo akoyela biso peuple congolais ko s'adresser devant nation toyokiye toke na voix moko mboke senini etelemi to soutenir initiative oyo ya consultation donc Antibal information ngape na consulter tous les ndeko na biso ba communicateur bo pesa message o nga communicateur ya lamuka o nga communicateur ya FCC la fin terrible a consulter bino po na minute eza masuwa noe yango wana oye ba consulter o bati na bato soko tikali ya biso kuna ezate c'est le moment yango yo Joseph Kabila Hippolyte Kangame soko peno zalaka vrai congolais yaka consultation Martin Fayulu pour information azwaki déjà invitation akenda pas Sassou a plaidé oh non bo Sassou ebisio moni vote seke da créer wana na ebisio voix ya suka yango wana au communauté internationale otala soko tikali abu pia siko le mal les ani Félix a malé fala tika bo la yoka ko plaider kuna azo invitation batinde na house kuna ba kotike na ba conseiller mokonza mboka siko ba maloba o ya lobby azo banga ko ya répondre na invitation na et contredire ba propos nyonso ya lobby bomoni politicien ya mukie mémoire eza dongi eza faible na ba terme na lobby eza trop mini donc au lobby trop siko oye batende nini maloba na oko akadrango na vie actuelle et comme siko azo invitation ko miga wa partout yango no monto bito pesa e Kabila basangana basala opposition mais papa Etienne ba il dépose au pouvoir opposition ezalati po biso moto za ba opposaka ya pouvoir na biso ya mabeto teleme ya malamu to beti maboko merci Antibal ozaki ndeko na bino la fin terrible o nyo so lingi akutana nga par la voie internet pour to continuer ma solo plus 243 85 85 29 729 85 85 29 729 donc 85 89 29 729 na pesi mbote na badnyoso balanda nga yuka buku prete na pesi mbote le docteur Richard na fesh na pesi ope mbote Antibal yo tunenga ibatunyoso boninganga mbote place bozali. OK, merci bande ko to comme na suka émission na biso ezaki émission mebelinga to le bato to invité ki mon encore ya parlementaire debout za président parlement debout pour bengi na kombo ya la fate ben na tout ça décryptage ya argenté politique mabunda yona mon so de fiancé nga hiver maman commission mère affaire à suivre vous allez brancher vous partager vidéo affaire à suivre ciao.
Le temps passe, et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Mon inga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Mon inga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende, moninga tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Marie si akenda ye misa mungolo we. Tala tango ebebi ye o. Papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto we si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka moto mbongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaka moto nyonso tango ekoleka, ndengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema, ndengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya, okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tango ekomema,
tango ekomema tango ekotika moto te lengela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini ye okotikala ebende te okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomo moni lengwa salama sebushi bakenda kai otanga zakomeka lengwa salama sebushi bakenda kai tala tango ekoleka lengwa salama sebushi kolonyo sobato bakoke tango zakoleka alela ponani alela ponani tango zakoleka ai ai tango zakoleka tango zakoleka le temps passe. Oh Alvin et Béa tala tango ekoleka tala tango ekoleka nabongisa bomona nga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka le temps passe.